Ok, merci beaucoup. Momoni bilanga esala maka selon produit au tozo lona. Ok. Ezala bilo mususu esala ma mingi na plat. Ça dit ba recha bioté. Ezala bilo mususu esala ma na bion quoi. Donc ba patate douce, quoi souvent ba manioc et puis ba bilo mususu wana. Le quoi nguba et ba pondu ya caoutchouc boé, ba haricot, ba niébé tout ça. Voilà. Mingi ekota wana ngo penza na plat. Manioc, voire même manioc pe tout ça là ngo mingi na plat parce que yango ekipa na ngo te quoi. Alors pour la bouture na koyeba vraie variété ya bouture. Vous voyez par exemple ça. Et nam to toloni yango te, mais vous voyez quand même que ça a commencé déjà à germer quelque part là. Voilà, tout le monde. Vous voyez ça? Donc ça montre déjà que non, c'est esa bouture mo na bonne qualité. Vous voyez ça? Ça commence déjà un peu à germer, tout petit peu seulement. Alors dès que tu as enfoncé en haut, donc vous avez sans problème. Après quelques jours, déjà, vous avez déjà les pondus. Donc les pondus s'annoncent déjà. Vous voyez ça? Donc, alors pour la vraie variété, il y a bouture. Vous voyez par exemple ça. Ezali ba bouture moko ezalaki na état moko ya malamu te. Ezalaki trop mince. Ezalaki vraiment trop mince et puis ezalaki bouture moko soki bokati yango pona ko récupérer yango, bokati yango lelo lobi boloni. Alors tant bakataki yango elekisaki keke mikolo, comme ezalaki déjà trop mince et kauka. On a tout perdu voilà. Mais à partir d'ici tu dois comprendre qu'il faut aux ana bouture mo ya qualité moko ya bien, c'est pourquoi on a qui toluka ki ba qualité oyo quoi. Professeur moi ebisa biso ke on a sol mo ya très riche. En plus sol na biso il y a que 10% eza exploité. Et là on a ebisa ba jeune kinois soki bazo landa ngai ou na ebi pe ba kolanda ngai. Et là biso to tika na paresse. Ce n'est pas que pour au vendre na bande de l'école il faut avoir un bureau. OK. C'est pas ça vraiment. Ya onde aider mboka na biso. Nga na zo ebisa bino nga pe na vana bande de l'école. Je suis un diplômé. Ce qui peut te que na domaine ya biki o ya okuta ngai. OK. Mais ce qui na vandi bongo risque na kota na ba groupe mo boye e ko désorienter ngai. Mieux vaut na salelo eza ke eko edenga na domaine ngai. Peut-être que si on a sali culture nanga biloko etekami, j'aurais quelque chose. Au lieu na kende ko va na bande mo na batu mso risque comme akuluna, donc on commis complètement désorienté. Voilà, très chers abonnés de la Fantastique Info Télévision qui met ensemble Ezanabino, c'est votre humble serviteur M. Zéphirin Tita Oyo. Molobe na bino mopanzi sango munene na kati ya ville province de Kinshasa na République démocratique du Congo. Voilà, kaka nde tolobaka des techniques ya kolona nde makambo nde tozotalisa bino na Fantastique Info Télévision na mokolo ya lelo nini oyo nakutela nango na mokolo ya lelo nini oyo nazotalisa bino comme ya koyeba epai na bino ndenge nini balonelaka yango epi culture e nini oyo bandeko bazosala mosala kati na esika toza na bango awa. Mbote papa na biso. Oui, moté. Comme nani. Comme merci beaucoup la parole comme on a ezali monsieur Mwanda Musiki. Monsieur Mwanda okoki ko excuser sur mon mukie papier héritier le moi chapeau malandi bazotala yo eza okozongisa na chapeau daka pour na signe ya politesse et voilà tout le monde awa en plein travail te déranger vraiment mukie o meka un peu pour expliquer balandi Fantastique Info Télévision. Usala nini ozana kosala tomoni bilanga ya munene telemeli biso liboso na biso. Merci beaucoup. Oyo ezali musala na biso ya agriculture. Ya musala moko to lingi yango makasi parce que toza na milieu agricole. Tozo sala culture ya pondu ya caoutchouc. Nde pondu ya caoutchouc avant pona kozala na pondu ya caoutchouc to banda na étape nde tozali awa. Étape nini wana papa diga pe ko soki wala to ko na bilanga boy to bandaka na labour, labourer terrain même 2 ou 3 fois comme ça au sombi ba couture moni eza couture ya pondu
Pondu ni manioc plutôt ya caoutchouc. Il y a caoutchouc. Parce que le caoutchouc ne produit pas les manioc. Voilà. Ok. Oh, ça juste pour les produits qui sont pondu. Alors, il faut qu'on décompose un peu. Voilà. Il y a ça là. Il y a une partie. On a classé ordinairement, c'est-à-dire il y a coquille que l'on a sens inverse. Parce que si on a l'on a sens inverse et beau. Voilà. Vous comprenez? Donc, on a classé en boye. Malamoko na muto abwa kango kuna. Ayebi position zo bwa kila. Donc, si on a tindi olo na yo kulo na ngo peut-être ba sens inverse. Biso moko to yebi ndenge azo bwa kawana na yebi dane na milabo pour que après quelques semaines et bota déjà. Déjà. Donc voilà un peu. Mais là, bah hôtel Bongo, toujours bête moi le son. Tu vois la Fantastique Info télévision quand nous le bagaille Fantastique Info. Les ali Bongo moko à l'université Boussonné na kata donc kati Bongo zo bikina papier na yo bien blog national cha mupanzi pona kobaka maele na mokola. Papa la biso héritier. Maintenant na hôtel Bongo côté ya labu ya mbote koma na côté tel bon côté ya technique ya ko kata babuti o pina comment quand est-ce que tu peux reconnaître aux alliés vrais boutiques soit aux alliés fausses boutiques pour na bandeko ou bazana ya sika pour na koyeba na koyede ba pour na kolona mais na tel ça na Fantastique Info télévision pour que olona yambote olona osala kindenge ni banaki na labu au continue na bio parce que tout le monde a mis apparemment c'est comme si bio salamité et puis RSP salamité. OK, merci beaucoup. Momoni bilanga et salamaka selon produit au toujours lona. OK. Et ça bilo mususu et ça la mingi na plat. Ça dit ba warebi ba ocha bionté. Ça bilo mususu ça la na bion quoi. Donc ba patate douce, quoi souvent ba manioc et puis ba bilo mususu wana. Le quoi nguba et ba pondu ya caoutchouc boé ba haricot ba niébé tout ça. Voilà. Mingi et kota wana penza na plat. Manioc voire même manioc pe tout ça là mingi na plat. Parce que yango équipa nango te quoi. Alors pour la bouture na koyeba vraie variété ya bouture. Vous voyez par exemple ça. Et nam to toloni yango te mais vous voyez quand même que ça a commencé déjà à germer quelque part là. Voilà, tout le monde. Vous voyez ça? Donc ça montre déjà que non, c'est les bouture moko na bonne qualité. Vous voyez ça? Ça commence déjà un peu à germer tout petit peu seulement. Alors dès que tu as enfoncé en haut, donc vous avez sans problème. Après quelques jours, déjà, vous avez déjà les pondus. Donc les pondus s'annoncent déjà. Vous voyez ça? Donc, alors pour nous avoir une vraie variété, il y a bouture. Vous voyez par exemple ça. Ils allaient bouture moko, ils allaient qui na état moko ya malamu te. Ils allaient qui ils allaient trop mince. Ils allaient vraiment trop mince et puis ils allaient qui bouture moko so qui bokati yango pour na ko récupérer yango, bokati yango lelo lobi boloni. Alors tant bakata ki yango elekisa keke mikolo comme ils allaient déjà trop mince et kauka. On a tout perdu voilà. Mais à partir d'ici tu dois comprendre qu'il faut aux ana boutir mo ya qualité moko ya bien, c'est pourquoi on a qui toluka ki ba qualité oyo quoi. Donc avec ces qualités ici, on est vraiment sûr à 100% que ça va tout produire. Mais là par rapport au Telibongo côté ya ba différence ya ba caoutchouc, tu ba to yo kakaete balandi balo bakaete mususu ba grand mususu to yebi na mboka oyo. Kola ba grand avo kao bazali mo ebele balo bakaete na Telibongo côté ya ba différence ya ba boutique na biso ya manio ya caoutchouc et beaucoup plus oezaka mingi oezaka o ba beaucoup plus aimé eza o etali bongo na caoutchouc oezaka bongo na couleur ya o pesa vraiment ba feuillage tango ya verte makasi par rapport oezaka bongo ya rouge mais d'après bino tant que ba connaisseur ya makasi na domaine oyo eloko nini oyo ko souhaiter batu na hôtel bongo côté ya ba différence ya ba feuillage. Bon, partant de la différence, il y a une bouture, on a différentes couleurs, il y a pondu. Moni, il y a pondu, moi, je parasoleil. Voilà. Et panzana. Ouais. Et panzana, et puis, vraiment à la longue, et créer quand c'était moi, il y a ombrage, quoi. Oh, c'est ça. Donc, bon, la qualité de la bouture, c'est un peu moins difficile pour nous distinguer. Au moins, quand on a déjà, vous voyez déjà que awa na okata boutique ya parasoleil awa na okata autre race ya caoutchouc mais au moins
tant que banda ko produit déjà dès la production, dès l'apparition ya pondu, tu vois déjà que non awa ezali pondu ya parasoleil, awa eza pondu ya ordinaire. Mais d'après bino bo c'est mélangé ngo ou bien bo awa busa to mélanger parce que tant que tu banda siko ça la production ba récolte, nde to multiplier pondu ya parasoleil wana. Parasoleil voilà. D'après bino l'expérience que vous avez en ça fait combien de temps au wapi vous expérimentez dans tel bon côté à colonna caoutchouc comme boutir au wapi aussi dans colonna c'est une culture où tout ça on a beaucoup plus expérimenté parce que même dans nos parcelles au niveau ya mboka kuna on sali visite un peu moi constat comment que presque à 90% de parcelles na mboka ça na ba pondu ya caoutchouc. Donc tout ça là vraiment très souvent et puis tout met le moment de belé voilà. Le belé ça fait un peu des années quoi. Des années. Ça fait des années la ferme ici tant mon grand-papa a semi ferme hein, grand-père a semi ferme ici il y a longtemps. Bon. Dans des années 70 quoi. À partir des années 70, biso tant que dans les années 80 et tout, on a commencé à faire ce qu'on fait ici donc ça a eu beaucoup des années. Na o etali mena o etali bongo côté ya ba hectare nombre d'hectares boni oyo loni oyo salisi pour que olona caoutchouc na biso o tozomona bino bozo sala ko sala. Ah OK. Na ba nombre d'hectares, tout ça déjà dans 4 hectares, OK. C'est 2 hectares de caoutchouc. Pour labourer. Oui. 2 hectares de caoutchouc, autre 2 hectares dans les gombos quoi. OK. Maintenant, au tel bongo côté 2 hectares il y a caoutchouc. Mais tout le monde bolona. D'après bien au tel bongo parce que tout quand il caoutchouc et kamaka ça dépend botte hein. Ouais. Il tout quand 1 hectare il y a pondu ya manioc quand tu as autant de bottes maintenant caoutchouc d'après bien on a connaissance pour ça nango combien de bottes par hectare par exemple. Ah OK. Bon, c'est juste expérience neto tozana ko sala muto ya produit biso kutu ba botte ya ba pondu ya caoutchouc. C'est lui le chauffeur oh amemi bino nde petit na biso yende mutu azana na base ya fournir biso ba botte ya bouture de caoutchouc. Alors tout ce qu'on morceau ici yende mutu a produire biso ya. Mais la besoin déjà combien jusque là to maximiser nanuté nombre de bottes pour les autres par hectare. Le quoi tout ça nous sommes en cours de bouturage dès que tu aussi ça 1 hectare tu eba comprendre que non dans 1 hectare tu l'oni autant de bottes. Là on pouvait facilement vous répondre. Mais à ce niveau ici tout ça n'a moins pas de difficulté hein, il y a vous répondre de ceux qui 1 hectare et vous combien de bottes. Voilà, il y a Fantastique Info télévision quand on est dans le bakayete soit bikina papier et bakama ile ali matsaka malasima ete on est ça derrière pour connaître yango la passé c'est le bakayete quand on est dans le bakayete lisu et l'autre monde bande ko la biso quand on lisu c'était technique ya colonna sur le terrain le bakayete beaucoup plus besoin la théorie mais pratique tout le monde a yango tout ça zamba. Et puis, tu as besoin de continuer à business, dans la province, et puis dans le village, et puis dans la commune. Effectivement, tu as dans la province de Kinshasa, dans le village Kimpete, commune de Malo. Voilà, voilà, Fantastique Info télévision, papa la biso héritier. Et tout le monde a un entrepreneur, mon frère Maëlé. L'hôtel Bongo concernant il y a un mélange de culture. D'après Bino, est-ce que caoutchouc qui comme mélangeons sur d'autres cultures ou par exemple? Oui, hein? Oui, caoutchouc qui comme mélangeons on a d'autres cultures. Telles que ou culture telles que haricots, telles que les gombo. OK? Bon, il y a aussi quelques arbres fruitiers hein, si vous voulez peut-être ceux qui peut-être mutazo sala bilanga na ye atia ba arbres fruitiers le quoi ba avocatier ba safutier et tout comme ça dans un premier temps et que oui qu'on soit ba caoutchouc na c'est parce que plus l'arbre évolue plus le caoutchouc se limite à quelques mais là tout cas par rapport au tel bon concernant il y a coût toujours par exemple il y a manioc na muto aloni caoutchouc et différence c'est à ndenge ni côté ba dépense.
Bon, en tout cas, de ce niveau-là, j'ai beaucoup parlé. Si vous pouvez aussi accorder la parole à mon petit. Voilà, voilà, la Fantastique Info Télévision, qui m'a dans un pays à Nabino, Mbote Papa Nabiso, Mbote. Rosimba, Rosimba, Kombo na Nisus, voilà, Nibazo, la Dona, Fantastique Info Télévision. Kombo na Ndeko Yorgen. Ndeko Yorgen. Zali moko ya mona na biso kombo ya moko esengo sepelisa ngai papa Yorgen na kotala vraiment bozali kino po tout monde na kati ya zamba bozali jeune vulgaire tout monde na kati ya zamba tasa wala na Fantastique Info Télévision nini emisio awa nini etindeli awa bon ngai ndenge papa uti koloba grand-père bandolo ba toujours mabele des avis c'est ça soko loni te oliati OK naza domaine ya mabele te pour dire na agronome te nasala biochimie mais vu les circonstances la réalité à vie na comprendre que mabele plus important pas seulement les études mais mabele plus important tu apprendre à nyonso oh papa bazola ki sangana apprendre en tout cas je m'applique pour na ebata ya mukie et ko servir nga demain après demain. Mais là, au Talibongo, concernant ya colonna bouture caoutchouc. Au lobby était ma grand-père, mon basali était lelo ozala, okoma ozali lelo na kati zamba. Maintenant d'après Bino, première fois na yo ou bien ezali mbala ya mibale to pe ya mbo banda déjà, olona déjà caoutchouc na kati ya ba bilanga o sala déjà. Bon, culture ya caoutchouc ndet na hectare ya minene boye, nanu pena to sala ngoti ya quantité belé boye. Comme il y a toujours une première fois. Il y a été tout expérimenté en OP. Tout ça, il y a quantité belé. Souvent, tout ça, on a un niveau à parcelle. Tout le monde a une parcelle et répond à Kanango. Pourquoi pas tout le monde paye bilanga munen? Il y a un ozomona, ça il y a bilanga munen. Donc, na bilanga munen pour dire, c'est la première fois. Mais na ba parcelle, tout le monde a Kanango. Mais là, besoin de conseil, vous m'avez dit qu'on soit conseil, à pas un agronome moko ou expérimenté, ou bien bino moko kande ou mais qui ko banda on a parcelle, au moins dit quand même rentabilité zali, et puis ça qui était beau que le bosso, et c'est le cas qui était beau, ça il y a une grande dimension pour que lobby et mais ko aider bino na ba makamusu. Bon, na ba parcelle tozoka conseil ya agronome té. Mais notre grand-père, Mkolo Ferme, fille un agronome. Par rapport à ma conseil, c'est la biso. Il m'a open à faire un banda colonna. On te demande à quitter. Ils ont répondu à qualité à ma belle tous en ils ont répondu na ma parcelle, ils ont répondu. Il y a un autre qui peut les canicito, mais quand ça là, on a bilanga total rendement na on dingue ko PC. On va boutir à manioko et puis ça en normal. La boutique en manioc et ça en ango. Il y a pourquoi pas te méga caoutchouc. Il y a un bien te méga caoutchouc. Bah na Fantastique Info Télévision ba tunion tuna papa na biso kombo Yorgen. Papa Yorgen mais quand côté ça sur la Fantastique Info Télévision ba zo maele. Par rapport tel bon côté il y a ba écartement caoutchouc na manioc to yebi te manioc comme sur là on a 1 mètre écartement. Mais d'après bino na caoutchouc beaucoup on a combien de mètres à distance. Bon. Na ça bandeko on a yebo malamu penza pour par soleil. Oui. Théorie na pratique c'est il y a des choses différentes. Na école pour to zapena bandeko basali ba agronomie ba ça biso que boution de manioc au moins 1 mètre écartement. Mais sur le terrain si tu as 1 mètre d'écartement, tu risques il y a aussi la faillite à ma casse. Pourquoi? Si tu as 1 mètre d'écartement, boutir yo tu as ça ma belé. Yo te muto robimisa yango. Nzambe muto robimisa yango. Ce qui arrive que ba bouture belé koufi na ça ma belé. Vous voyez l'écart. Bouture moi cause ah moi tu as 3 mètres bouture mon sauce. D'où sur le terrain, tout ça la moins réduction. Au lieu de 1 mètre, on fait 50 cm, 50 cm, 50 cm. Pour permettre que ceux qui n'ont 4 moko et koufi au garder car à 1 mètre. On est déjà dans les bons. Mais ce qui est arrivé que non, nous se bimé dans ça ne pose pas le problème. Mais n'entend qu'il va bien en par soleil, c'est-à-dire les colos. Non non, wana pona ya wana manioc. Wana manioc. On a boutir à caoutchouc. OK. On garde ça 1 mètre carré. Écartement ils aura toujours 1 mètre carré. OK. Soit
So on est baboutir à parasoler comme à fond à 1m50, 1m50, 1m50. Voilà, balanya fantastique info télévision papa na biso Jorgen comme conseil nini opesa na ba jeune quinoise o bazolanda yo quinoa bazali bana ya mboka la Lubumbashi na Katanga bazali bongo awa na ba Congo pourquoi pas na Kinshasa la capitale et puis na Bandundu o api bazo négliger domaine ya agribusiness na kati du Congo tandis que d'autres pays nous avons été bazar ko se développer makambo minene na nzela ya culture. Bon. Pour nous honnête, professeur moi ebisa biso que on a seulement très riche. En plus, si on a il y a que 10% ils a exploité. Et là on a ebisa ba jeune quinoa. Soki bazo landa ngai, ou na ebi ba rolanda ngai. Et là on biso totika na paresse. Ce n'est pas que pour vendre une bande de l'école, il faut avoir un bureau. Ok. C'est pas ça vraiment. Il y a des aider au cannabis. On a des sabino on a une bande de l'école. Je suis un diplômé. Ce qui peut être que dans le domaine il y a biki ou à okutangai. Ok. Mais ce qui n'a vendu bon risque na kota na ba groupe mo boy et ko désorienter ngai. Mieux vaut na ça lelo ezaka eko edenga na domaine ngai. Peut-être que si on a sali culture nanga biloko etekami j'aurais quelque chose. Au lieu na kende ko va na bande mona batumso risque comme akuluna donc on commis complètement désorienté. Voilà. Ok, merci beaucoup balandi fantastique info télévision papier héritier dernier mona yo ezali nini balandi o bazolanda yo bala bango ya sika en fait ya kokota ya komona na ya kotala na monde entier na kata fantastique info télévision ozali boko moko ya ba jeune entrepreneur na kati ya ville province de Kinshasa na commune ya Maluku. Merci beaucoup. Na ko pesa moi ya suka na bandeko nyonso bazolanda biso partant mboka na biso Congo tozali na patrimoine moko oyo nzambe atinda biso vraiment ezali très merveilleux pour na biso kolandisa maboye nazali nanu enseignant dans une école officielle. Alors je donne cours à l'école primaire, je tiens la 5e année à là on a eu ta classe agriculture. Alors les jeunes congolais précisément les jeunes quinois batika paresse soit bango vraiment ata une centaine de jeunes baya koluka biso bisika tozali awa to orienter bango. On va les orienter. Tout le qui bango comment kolona, comment kosala boye, auto-créer. Tant que ma belle gratuit, na initié yo kaka. On bandi peut reproduire et puis lobby na lobby kuno bandi peut kozombongo yo moko tu commences à t'organiser. Au lieu au baluka na Kinshasa kosimba ba machette et tout voilà que eza vraiment na solution. En tout cas mbote na bango, mbote na ba congolais nyonso ba kolanda biso, mbote pe na banzeko mandeko nyonso ba yebinga ba kolanda biso ba omona biso. Totika paresse biso nyonso to mi pesa na musala. Lokola to yemba na kata hymne national ezana eteni moko elobaki non longtemps courbé. C'est-à-dire biso il faut to incliner makasi qu'on s'incliner zali kota la mabele ka boyete il faut travailler. Devons travailler totika mokonzambo ka te mikate mati mokonzambo azomona te boye mati mokonzambo azomona te pour que biso to fournir absolument rien c'est comme mokonzambo osani. D'où biso nyonso to se donner main dans la main comme ça pour mboko na biso et développer. Voilà un peu ce que j'avais à dire à tous mes Congolais. Merci beaucoup. Ok, balanya fantastique info télévision quand on est dans le bagage te bilanga ndeko lesa ndeko changer mboka na biso autour bakay souhaiter le changement de notre pays passera par l'agribusiness. Mote papa na biso. Mote papa. Comment ngai papa Iber. Alors biyonde muteki bouture ya caoutchouc solo. Déjà solo papa. On soit kango wapi? Na bouture ya caoutchouc na jwa kango bon eza pena moi distance côté na kendo jwa bouture. Na mboka nini? Na mboka oyo babengi mboka ya bamunko, mboka ya bankaro.
Sao Balumu Kimpeti nasombaka boti na 10 000 francs. Na 10 000 francs. Na 10 000 francs. Na 10 000 francs babengi bot, c'est dans combien de tiges? Boti wane kozala ba 125 tiges, ba 120 tiges, ba 100 tiges. Combien de mètres na mulai? Bon, c'est le ba mètre to a mesure te po kenzela to utaka eza mwa bazamba. Toluka moya ko diminuer to kwata ngo mulai me biso mo to diminaka pona nzela. Po ero tshana moto pona matiti eleka milai te e soutenir yo po komisa ngo tibilanga. Tibilanga. Si par exemple pe muta sengi yo obimisela ngo ti na makadam na bitongo bimisa pe. Obligatoire wana pena na ko bimisela e pe. Eza pe ba caoutchouc moko bien. Caoutchouc ya bien, caoutchouc. Bon, caoutchouc basombaka mélange. Eza par soleil na oya rouge. Bouti ya caoutchouc ekomaka rouge à travers ya sarclage. Soko zolandela sarclage nango moye ezala rouge pe eza te. Bouti eza ka sarclage façon kolandela sopo ozotya fumier moye mona ngo rouge eza te. Bouti ya caoutchouc ya rouge ezalaka te. Oyo ekomaka rouge lobaka eza moins de sarclage bazolandela ngo bien te. Yango echanja couleur. Baso sombaka bongo. Ezalaka nini eza divagation eza mo ebele ou bien. Bon, eza divagation te, bango pe balona comme si nde biso tozolona lelo. Pour que babuka ngo sali combien des années bango pour batika. Bon, ya bango beti déjà ba 7 ans ba 8 ans yango nde tozokata ba boutique ya balia kapo. O nde siko lokwa ndenge pe tozolona marque ka tozolonisa ana bilanga. Ezaka ndenge papa biso organe lobi na papa wata. Ndenge balobi lokwa bazolona ana bilanga mbala sima pe na sima mikolo na sima bane tokobanda pe koteka pe ba boutique nde pe tozokende kosoma na quelque part. Ozo message ni ozopesa na balandi ya Fantastique Info Télévision ba mama o bazana mikina poto bazolanda yo boye papa Canada boye France Hollande maman Germaine na France maman la biso le grand Gilles depuis village Bonnier. Oui. Bazali mo belé papa Diedo na village na Canada zolanda yo. Ça va papa Albert bazali mo belé. Votre maman Jolie zolanda yo. Et là message nous opesa comme conseil nous opesa na bango ba wa pa négliger ka kolo na culture. Ya boutique ya caoutchouc na bitando na bango tant ki balona na bango. Bon papa journaliste toujours sur la no ana kata bilanga yo je soutenir bandeko na yo uta Kinshasa oya tokoma awa na Zamba otala pe musala baninga basalaka awa bebele bazobanga pe kokoma esika ngo meloko okomi o soutenir baninga oyo baza na Zamba mekasi bazokima mabe mekasi biso nde tozosala nde bolamu ana Zamba a butiri ya pondu ya maboko na buti ya caoutchouc pondu ya Congo comme nde balobaka na Lingala pondu ya Congo na buti ya caoutchouc pondu ya Congo dépense le kaka mingi pe yango ekufaka produit bon mais oyo ya biso oyo caoutchouc kokufa nango eza mwa pasi soko zolandela ngo bien yango pe etikala kokufa te mais pondu ya Congo soko olobiki te na beti mwa inane mwa 2 ans na oya te oya kutango ekufi manyoko pe moyo eza te caoutchouc eza na manyoko te meza na pondu mais ekufaka te yango monto préféré que te to cha caoutchouc po bane na liaka kaka lelo na kolia pondu melobi na ona ebi na kolia pondu na banzete na yango monto préféré caoutchouc. Merci beaucoup na balandi ya Fantastique Info Télévision quand on to baka société qui sale na toile kotuba na Nima et loko to baka société ya kobaka mael na Nima Ntsaka et le changement de notre pays passera par la grille business. Kolona bilanga ezali panangu bate mekasi lona sala entretien lobby pour ça nini obuka ba besoin de budget bilanga boye ba ete mbongo ne fa na bilanga ta ba jeune entrepreneur to mona kata Zamba ba jeune boga ba responsable ba tiki kishasa ba tiki mwinda ba yende koluka mbongo ba yende kolona buka lobi babuka tika Nzamba pambola yo mtu andi biso ma sima ya liboso tukutene bongo bala sima bye.